corps physique. Mais nous sommes ayebi na yete. Comment encore à monter la cachement corporel ayebi à monter. Monter cause un problème moi ça se manifester physiquement. Après qu'ils aient donc sur l'esprit moi pour ça dans le document va attaquer qui est mais n'a pas corps mon sous les autres se manifester dans le corps physique. Il y a directement à Bandoya. Oh ngana ni marabout. Oh ngana za boina bona bobi. Marabout oui c'est bien. Le marabout ils allaient côté religion. Ils allaient alchimie oui pour ça la pratique. Mais il y a un cas où tu as base. Base ils allaient faut qu'il d'abord de Socrate va pas connaître toi-même. Donc c'est-à-dire faut qu'il y ait et puis qu'il y ait tout même parce que si vous voyez bien mon péto et moi il va même nous avons et ça après ça va c'est là non na bandela ba na salle pratique en mon pays na ozo na bakaye ya ba père ba papa les na moni schéma mon za na bo c'est pour ça moi si bo ba on appelle na meki asala boye na moni masana o déclarer mon déranger na siko nini iluko musali mwana bato anazo ko manda kuna ba ata na benga zo masonda kuna ba la fin des secondes c'est que c'est mon ça vraiment ça on même pas nda kuna ba moti pas singa pratiquement ba ndenge wana so mona ezaki que bandi ko initier ngai no ngana ndo ko mona ndenge ba pale na so do travailler ba bon ngape na bandi ka kumeka ndenge ba ça na tala bu luko na zo marché comment il vous a Bonsoir, Bandi à Congo Suisse Télévision, biscuit nous sommes aux hôtels à Bissau, on a passé nous à beauté. Les amants de Konabino, Natacha et Gonabi, autrement dit Shannon la mienne. Les lots aux hommes de la spiritualité, quoi. Dans le cas de plateau, on a mis mon tour, on a passé Bissau, détail, il y a spiritualité, et puis tout le monde, comme Babini, chance. Donc, dès tout ça, Awabo, la Bissau, Bobo, Cameram sur chance, est-ce que Baboko, il va me toucher, donc, tous les autres détails, Awa, na coach mental, na Bissau, dans un plateau, Mwalim, Gege, Motepila. Donc, à un plateau, avant la banda. Donc, on peut directement mbote dans mon boss, mon boss a simi plateau na biso, a simi chaîne na biso pardon, chaîne Congo Suisse na biso mbote biso ali mon boss John Simao, notre papa na biso mbote et puis sans oublier tant au de la papa il faut que la maman, notre maman Micheline, notre maman, maman d'amour to biso mbote biso ali to aussi baba kitoko de toujours vivre boye na ngolo nzambe mais na nzela na bino na pesi no mbote bisika bozali bana poto bana Belgique, France, États-Unis, Canada, la personne nous a monté directement dans le invité dans la carte plateau tout sur la marambo. Ils sont vraiment très nécessaires à côté les bisous dans la carte chaîne bisous sur la chance. Bonjour notre invité. Bonjour. Ouais, tu es un bio à la carte plateau na bisous. Toujours bien sûr chance mais avant tout bandawana tous on a besoin d'envoyer le parcours. Nous banda qui vina yo tioko malelo quand matin les moi on est sauté à bout de maman va dire maman spiritualité tu va début non ça qui ndenge bon normalement vai makambo oyo ezali karma ou soit au babengaka destin donc avant ngana banda ko sala ba pratique ezali na père, coco, dans la carte famille, bateau déjà banda kosala déjà pratique avant que ngai na banda kosala yango. Et puis ngamoko d'abord tina yako kokota na kati ya makambo eza hasard pe donc ne baba hasard n'existe pas donc eza déjà na ba vie mosusu déjà na banda déjà kosala ba pratique parce que na vie to varaboye vie au montonyo soit ça la kalelo izali teke marambo nyo soit ça la lelo na vie présent ils a teke abanyo lelo déjà banda déjà
ça là déjà en avance déjà on a pas vie passée parce que vie où tout ça la vie moi tout ça là nous on a pas vie belé au biso to vivre quand même ba te belé ba yeba on te c'est pour cela ndé ba mona akete marambe belé on va kuta nango iza za akuta na kaninga na nzambe mutapesa kingai bilo mwandinga donc to ba excusez to ba par rapport ya olobi eza non destin to boité destin ya et puis mutase retrouver na loko nzambe aponela ya sala mais sikoyo na ebalobi eza papa eza bafamille na omutu babanda makambo me bandaki ndenge nini sikoyo po papa kosala mosala na ye me akoki mpe koinitie yo te akoki mpe kobenda pembeni te jusqu'o okotaki ndeni eza papa motu vraimen abengaki officiellement ke mwana ngai yaka tala nzela boye ou bien yo moko na curiosité na yo okoti makambo yango mpi esimbi ti lelo te bon normalement na kati ya famille bana bazala ebele mais ce qui m'ont désalé carrément déjà zalaki déjà na éveil déjà où ils allaient dans la kati les allaient énergie où ils allaient na kati ya mutu so mwana nyonso abotamaka azalaka na ba énergie moko abotamaka nango soki déjà abotami ezali na art moko boye ou soit connaissance moko boye oyo ye abanda kozala nango na vie na ye bomona mwana moko abotama aza moke ata papa nazalaki joueur mais epalingi makambo ya bale mingi mais papa na kozala ata na bana ata mosusu 10 momona ata mosusu moko soki mibale nde bana ata aza musicien omona alingi mingi ata mosusu koyemba banyonso ati kobina mpo naza oyo papa nasalaki epi ye lokola ye mpa bandadi akosala makambo wana na vie na ye alors na karma na ye ezalaki fa botama esika ya motu oyo mpe aza na kati ya même énergie oyo ezokokana na énergie na ezali loi mystique ozomona nde ngai nabotamaki na kati ya famille wana mais na famille oyo ngai nabotamaki nakutaki déjà bakoko na biso déjà bazalaki déjà bato oyo bazalaki na bapouvoir moko ancestral ozomona bazali na bapouvoir moko boye ezalaki mystique tel que koko na biso na histoire parce que nga na va ko na biso te ntango ngai na yo botama koko na biso déjà azalaki akufa mais na yoka ba histoire na ke koko na ngai et puis azalaki chef coutumier wana eza bongo à part ba histoire na ye mingi abotamelaki abotamela ba forme mo ezali mystique koko na botamaki des fois donc des fois par rapport à quoi pouvoir ya mboka oyo koko na biso botamaki wana ezalaki soki mwana moko ekoma mama na ye abotaki koko na biso soki aboti mwana mobali fokaki ebeta epuis omona mwana wana akufi soki aboti mwana mobali parce que normalement pouvoir ya neti ya pouvoir continuer fayaki ezala na kati ya descendance na ye zomona ye nde fayaki azwa pouvoir na mwana oyo kobota nde fayaki mwana nanda azala mokondi sikoyo bandoki oyo bazali na mboka wana balukaki basaki bapratique moko boye négative soki aboti mwana ya mobali mwana nakufaka parce que pouvoir wana nde okitaka esika ya bana mibali bapouvoir kala ezalaki nde nyana moto aza chef ezala mingi ezala mwana mobali ozomona sikoyo bango balukaki so aboti mwana ya mobali fokaki ebeta mwana nefasala nini akufa alors esalaki ke bana nyonso aboti mwana mobali kaki ebeti mwana wana akufi ayozwa zemi ntango ayozwa zemi mwana wa mobali oyo abotaki wana mwana wana akufaki esali ke zemi wana ayozwa zemi ayobota ntango ayobota mwana wana abimi na bameme signe ya mwana wana abotaki kokufa avant ke ye ayozwa zemi epe abota donc bapota wana kaki ndenge bomaki mwana wana yaki bete bomaki mwana wana abimi na bameme signe abimi na bapota wana c'est pour ça nobiki ekoko na ngai abotamaki des fois ozomona abimi na bameme signe wana alors kaki ebeti ntango kaki ebeti erate ye ozomona nde sikoyo bachef coutumier basage ya bakala wana bamboka pembeni bayaki basaleli ye barituel bapesi ye nkombo ya wechenjadi ezali na kitetela donc motetela nyonso ayebi ntango aloba wechenjadi elingi elakisa nini donc elingi elakisa nganga ya kaki donc docteur ya kaki eza nkombo na biso nyonso to epuis biso na kati ya famille tokufaka na kaki te motu nyonso oza na nkombo wana esalaki ende azwaki bokonzi ya mboka wana bato azalaki chef ya batetela ozomona batetela presque ebele bayebi ye bon esalaki eti akota mpe na makambo ya politike azali gouverneur ya loja ozomona donc banga
batetela biloko na ndenge bon ngai ntango nayobotama esika oyo pratika parce que papa na ngai bapapa leki na ngai babandaki kopratike naye kobotama epa oyo bapratike ebandaki kosalama donc bapapa nyonso bandosala barecherche bazalaki na bachrétien bayo kota na religion islam alors ntango bakoti na religion islam babandi kotanga connaissance oyo eza na islam babengo ilmu eza lokola alchimie alchimie spirituelle ezali baconnaissance oyo ezali caché nde yango bango babandaki kotanga ntango bango babandi kotanga connaissance wana epuis nga na ye kobotama ntango na ye kobotama ezalaki na batemps wana na époque wana bamusulman bazalaki mpenza ebele te 80 quelque banyonso bamusulman bazalaki ebele vraiment te na ville ya Kinshasa mingi ezalaki ba-west africain nde bazoyaka parceque bacongolais ebele mpe babandaki kokoma bamusulman mwa ndambo babandaki kokoma bamusulman mais babandaki mpenza mingi kolandela connaissance oyo ezali mystique te na kati ya islam baconnaissance caché na ndolandela te bon père na ngai papa leki na ngai ndenge na donc bango batango bakotaki islam bandolandela sikoyo baconnaissance oyo ezali caché ozomona tellement eza nature na bango bandolandela baconnaissance wana alors esalaki papa leki na ngai akomaki avancé makasi na kati ya makambo etali mystique ya islam science islamique donc akoaévoluaki makasi esalaki bagene presque ebele ya ville ya Kinshasa na l'époque wana babandaki koya kotangaka mystique wana epana ye ozomona nde esika nga na botamaki wana seri wana omona marabu ya congolais ezalaki mingi ba-west africain donc papa leki na oyo azwi mosala ngo sikoyo bato bakomoyepa na ye ye mpe ozomona yango wana esalaki mpe ozala vraiment ezaka lokola mwana akolaka esika oyo bazobeta musike soit bazosala mécanique famille na bango banoko banani tout ça baza bamécanicien garage ezali mpa na bango akoyeba mwa oyo bafungola buloko basala donc nga mpe ezalaki ndenge wana ozomona siko bato ebi bazotanga makambo wana epa na biso ozomona presque bamaître ebele oyo bazosala kombo lelo na ville ya Kinshasa eza bato bayaki kotanga epai ya leki na ngai ozomona alors wana na bagénération bave ozomona ngai mpe nazalaki na moke na baage déjà ba 7 ans bakomi ya moso baza na mwa rituel moko boye boko moto moko boye ebungaki bo bapratique na bango bazalaki il faut bazwa mwana moko bayebi na makambo basi ozomona bazwa ngai nakina moke bazwi ngai bazwa ngo bafiniki nga ntango dra bate miroir moko wana na liboso ozomona ngani mutu na otala namona nani moyibi oyo ayibi epuis nayebisi bango boyebisi nga kombo boye aza boye na bona botusa wana baage déjà ba 7 ans omona bazwi nga bafinika nga dra basali bapratique wana bon première pratique nayebi basalaki parce que ntango basalaki toka liboso mare asili kaka ozomona basali ntango ya koremarke ndenge wana asilika te bon bafiniki nga dra namonaki na miroir wana na bandotala batangi bapriere wana bandotala na kati namoni baesprit monde ya baesprit quoi namoni oleke namona moto ayibaki eloko menga namoni baesprit monde ya baesprit namoni bakulai namoni kina bango bavoiture nde ezotambola mokimo ya kitoko bafelelonga namonaki yango wana na kati wana aza nano moke tana batungi ngai baomoni nini nabi te namoni boye namoni boye donc ezalaki déjà bakomaki déjà koinitie nga mais normalement ezalaki bango te ezalaki énergie oyo ezalaki déjà na kati déjà ndenge wana epuis nabandi kokola na mama mare na biso azalaki na limete abandi kofanda na limete mpo nabonza na limete sikoyo bamisima bazalaki mingi na commune ya Kinshasa na baepoke wana so sikoyo nake kote kuna ndolata mingi banzamba pere nasolosonga banzamba masanga mpo banobengaka mwalimu somona meme na baklasse babengaka mwalimu alors esprit yana déjà bandokotanga banda naza mokie eosalaka jour mosusu toke na classe nazalaki na chapelier nanga mona lokota yango na mai
na kati ya mai moko boye kota bamombele bato bazala mete bamasanga baotalanga bana mombele bana mete nyonso apesi bango mbote bango bayebi déjà makambo na obeta do histoire na obeta bango bayebi alors namona mai namoni chapeli moko na lokoti yango na lokoti yango nakina kati ya classe boye oyebi ka na classe nde ezalaka bamasa mosusu mona ayembi moto makasi ya classe abotoli ngai nini wana esa ake nango ntango ake nango na ndako na bango esala ata 2 jours ya sur classe te na otala bona yo mona bamama na bango bani tout ça babandeko ne baoya bayodeklare na kati ya classe omwana biso alobi kuna nde aza boye abeli makasi mpona nini abotolaki mwana moko ya classe awa chapele parce que sika na ndako comprendre bapouvoir nini oyo eza epa na ngai yango natona ezaki mwana moke parce que namo sika nafandaki nde siko bamasa obi ata abotolaki ye abotolaki mwalimu nde nini wana aza na moke baobengo deja mwalimu nde bamama na maobi ote ezoloko na oyo banilimbisa ye basenga beskize wana bonango mais yo moko oyebi lelo sikoyo naoyeba te oke ezalaki bapart d'énergie parce que ntango botola mpe na sepela ebe te ntango nazongaki na ndako biso bamisima tobengaka bamisima babengango nia natiaki étention l'étention natiaki ezali étention moko ezalaki négative natielaki étention moko mabe étention nanga mpe nayebaki te mais eza vi ke navivaka na milie wana namona nde bapratike esalama bala babengo bala donc malédiction biloko wana ndenge wana nga mpe sikoyo nameki kaka kosala donc bricole namoni mpe marchand ce qui fait nana pouvoir moko boye na kati ya corps nanga na ndoyo bango ndenge wana alors ti baage moko boye ya ba 12 ans 12 ans te ba 15 ans 16 ans 17 ans namomona sikoyo bamasa nanga mosusu bakomoyaka kosenga ngai ba service zomonaki yo moko ovandi oyebi te oyebi kozana bapouvoir yango bakomoya osenga baservice moko ya liboso oya bana nasaleli ye pratique bakeboya esenga masendeni namoni marché te après nabesa vasila nano na bandela nasali pratique yango mpe naozwaka na bakaye ya bapere bapapa leki namoni schéma moko eza wana boye nabo sokosali mwasi bosali boye nga mpe nameki nasala boye namoni masani odeklare mundu dérange nga siko ndenge nini eloko wana osali mwana bato wana sokoa sokozonga ndako na bango ata na bengana sokozonga so ndako na bango nafandi mona osala vraimen eza ozomona masala mundu dérange nga ata kalinga apesanga meme na mbongo ozomona ke mwasi na ye akozonga meme pa na ndako na bango te po asenge nga pratiquement bandenge wana ozomona ezalaki te ke bandi koinisie ngai no nga na ndako komona ndenge bapale na biso bazotravaille bablongo nga mpe na bandi kaka komeka nde babosali natala biloko wana kozomarche koma ekozala bo or ezalaki nature nanga ezalaki énergie oyo nga nazalaki nango par après masa nango betela bamasa mosusu masolo asalelanga bo nde bato bandi koyaka bakompisanga mpe bakombo nde kombo wana ebima gege motepela euta yango nde pa bato oui babanda kosala bakomoyelanga basportive mona nasali travail boya beti nani jidoka moko boye kuna banini osali ya sportif moko epuis même bamusicien bakomi koyaka bato ndenge na ndenge baloyaka donc nga na bandaki ndenge wana après na ondoluka badéveloppement mosusu c'est ça ti ntongo bandi mosala na obongo nde baninga bakoma déjà koremarke makambo ezosimba oyo okoma siko oyo ntango bandaki déjà nokomaki mwalimu to mwalimu oyo ya après ntango développe baconnaissance na yo ntango nazalaki na moke nazalaki na mwalimu te mais par après tellement na ndolinga déjà makambo wana makasi nazalaki deja scientifique nabotama ye ndenge wana alors na baage ya babluze esalaki papa leki na biso bandaki koréunir mo makasi na ville ya Kinshasa na bato bandaki kopratike science mystique ayebana vraiment makasi alors Ibrahim Ocholi bakomese rebele bayebi nga naki ofanda sikoyo na ndako na ye ozomona nakoma eloko ya gardien na ye servant na ye ofanda wana
parce que toi tu fanda na alors tu as expérience ba nisika na yoko zo formation ndisika zomona parce que génération za lelo na ville ya Kinshasa au bato bakozo bango kwa net ma grand bani tout ça za bato ba utaki na kati ya kolona ngapi na zaki parmi donc ngai ko tuni na mema ki mo bato belé donc zaki ba masa na ngapi bazomema bato mosusu zomona alors wana na bandi kotanga zaki alchimie spirituelle tondi ko kolonde ni mezalaka ti alors ndé à cause de laquelle na yoko masikoyo mwalimu mais mwalimu na ngeza qui par rapport à alchimie par rapport à mystique par rapport à mathématique parce que ba mwalimu ils na déforme somo ils na ba tout sur da mwalimu ana connaissance mais ali pour nous aider ba tout na ba pratique ba ni tout ça mais ça ba tout parce que mwalimu il est sa maître na langue arabe somo na biso ce que je qui mettre ba maître au to yoko linde ni na ko sali sa ba tout na ba problème ba ni tout ça alors toyo na yo kolongwana na yo comme maître na bani ko évoluer ce qu'on a ndenge na ngai moko donc c'est ça OK na kati siko ya musala na toyo ka rappeler ba bi ba mali mususu pe ba faux bazali ya original pe bazali ce qu'on muto boko distinguer ndenge ya faux na vrai pour la Kinshasa ba phénomène on va mali ya ki ba makasi ba comme ça ba déception bisika ba okende mais miso pe moi ke côté miso pe si miso pour me distinguer entre ya faux et vrai et l'on ni là bon ils a vraiment moi passé pour la que ba que il y a vrai to il y a faux zomo bon beaucoup détectant on détectant par rapport il y a banani comportement hein et puis par rapport il y a sagesse bon sagesse ana ils appellent pas si pour le mutu akokoye bango que mutu azana sagesse mystique pour mutu azana sagesse mystique faut izalaka mutu ba la kisi mutu za tel que tout le monde a même na mboka na biso zo na kete ba mettre va se belé hein ba mettre za ba mwalimu ba mettre tout ensemble tout quand même ils abattu à titre na au pasteur ona ni onga tout le monde bazali ba maître spirituel zomona beza bato baebi makambo ya molimo donc mais siko bato mususu bazali marama molimo wana baebi yango pena na profondeur vraiment te zomona mais oki mutosele gatita pasteur ona ninga comment on détecter makambo pour nous détecter makambo na faut ça la mutumo za na connaissance mystique soit spirituelle zomona donc bato siko baza ebele zomona oyo bayebi même makambo wana te bayekoli même ba makambo wana nga par makambo oyo ezalaki énergie oyo na botama na part karma na nga mais nasalaki ba effort ya faire évoluer yango donc osala ba formation ezalaki te kandi na suka te kate ndi na beti histoire ana te ke nazomona bona na tangaki nasali ba effort ya osala ba recherche ya vérifier makambo ebele mais ana bato ebele baosala ba pratique oyo ka bango nga koko na nga tikelanga bo mais nga nayoki na beti lisolo ya koko na biso donc tikolo katinga na biso ke koko na nga tikelanga bo zomona donc nasalaki ba effort ya koyekola kotanga ba makambo wana mpona comprendre eza science zomona eza science nde mona yo mona de médecin mo azoloba ngani na tobola bato batonga bokoko na mystique balingaka ko embrayer bato na forme na parce que bato beba na connaissance wana vraiment te or que mystique ezali ko traiter ba corps mususu parce que mutu aza na corps physique te na médecine bazo traiter ka corps physique mais na kati ya mystique soit spiritualité ezali ko traiter ba corps mususu zomona o mutu azali nango parce que mutu akoza na ba problème mususu embrayer or que ezali na ba corps mususu nde eza ko se manifester na corps physique zomona mais mutu mususu ayebi na yete zomona comment corps a mutu ezalaka schéma corporel ayebi yango te zomona mutu akoza na problème moko eza ko se manifester physiquement or que ezali na donc sur l'esprit moko bosa ba document ba attaquer mais na ba corps mosusu nde eza ko se manifester na corps physique ya yebi na même pas la connaissance wana te les problèmes ezalaka na siko ba charlatan bazali ebele na kati ya monde oyo mpona moto ayeba kodétecte ke oyo aza boye
ezali mwa difficile mais ezali kaka moto aza na connaissance nde azali positive soki azosala yango mpe positivement connaissance wana nde wana ezali normal eza mpe na bato mosusu aza meme pa na connaissance wana ezaka balakisaki peut-être likasa moko boye nini moko boye nde yango wana ye azali koutilize epuis bato bazopesa mpe confiance aza na connaissance ok azali na yebi donc aprofite kaka na mwa connaissance ya moke aza na wana Okay, aza na connaissance ye boye mais ok aza évolué te na kati ya mystique eloko nyonso science nyonso bayekolaka yango ozomona meme ata ngai nisa boapart mwalimu wana nde olobi mwalimu ezali na religion mais ayekolaki so science ozomona nakendaki kotanga sophologie ezali étude ya harmonie de la conscience ozomona donc nakendaki koyekola wana yeba conscience ya moto nde nini fonctionnaka moto aza nde nini parce que moto azali esprit oyo azovivre ozomona na kati ya matière ozomona fo yeba fonctionnement ya moto afonctionnaka ndenge nini azala ndenge nini eloko nini esalaki détruire moto eloko nini esalaki moto azala na basouffrance bani tout ça donc biloko wana nyonso nakendaki koyekola mais moto mosusu mona ayekoli te directement abandoya nga naza nani marabu nga naza boye na bona bobi marabu c'est bien mais marabu ezali côté ya religion ozomona ezali alchimie oui okokosala nango bapratique mais yango kani moto eza base te base ezali fo koyeba d'abord motu ozomona ndenge basocrate baloba connaître toi-même donc c'est-à-dire fo koyeba nano koyeba yo moko epuis koyeba bato nyonso to oyeba meme na nzambe no parce que so oyebi yo moko mpe to oyeba mpe meme nzambe no eza te sikonainaka par rapport ya baétude ya nosali wana yango wana nde okomi coach mental to yango wana parce que basophrologue nyonso to bazali bacoach mental donc mental ya moto ezali esika esprit na efandaka ozomona alors soki oyekoli motu ya moto fonctionnement nango nde eza oyebi milimo nde nini bafonctionnaka parce que moto aza récepteur moto azwaka bainformation ezali kouta na bamambre ebele moto aza lokola radio omoni radio nde omonaka bongo nde moto azali bacomportement oyo nyonso tu moto azalaka nango ezali bafréquence oyo azokapte ozomona na bafréquence ali ezali lokola mikili ya milimo ozomona pendant la journée bacomportement tout moto nyonso aza ndenge wana ozomona soki oyekoli yango nde obanda oyeba ntango ozomona moto nde azofonctionne ozoyeba me moto nde aza boye aza connecté na baesprit tel ozomona moto nde aza boye parce que moto mosu omona osala na mama boye ya mabe telke koluna koyiba bani oyeba mbala ya comportement eza milimo ya boye seke fait fréquence na ye eza basé na monde tel directement pour nous changer il faut modifier état de conscience na ye il faut modifier fréquence na ye donc ezala ndenge wana nde moto akoki kochange moni moto achange atiki bacomportement na makambo nyonso tu nyonso tu aza ndenge wana soso oyekoli yango mpe oyebisi milimo parce que milimo balobaka na kati ya moto na bacomportement bizaleli bapense nyonso tu ezali kutaka epai ya milimo ok bandeko bozoyoka bino ndenge malimi lege moto epela azopesa biso vraiment makambo biso toyebaki te tongi toke directement na sujet na biso sur la chance eloko ya liboso na ngai nayeba est-ce que chance mpe balukaka yango to eza chance oyo moto abotamaka nango eza eloko moto abotamaka nango oui chance baluka yango chance mpe babotamaka nango comment ça explique biso moso abobotama abotami na chance te abotami na chance te mpo ya nini na bavi na ye mosusu wana ye moko abebisaki chance na ye abotami na bachance te na bavi na ye mosusu oui parce que chance ezali moto moko atapesaka chance tomona bato beyi balobaka chance mpe nzambe epena apesanga chance rien nzambe so amopiso chance amopimela bato mosu comme injustice ozokomprendre nzambe aza na injuste loi ozomona alors nzambe aza moto moko te apesaka chance eza befort ya moto befort ya moto ezali basé na connaissance oyo azali nango soki azali na connaissance ayebi baloi mystique nde akoyeba ndenge na bando créer chance bacréaka yango ozomona moto mosusu aza mpe na chance te aocrée chance na ye baopesa yo te mais neti nga naza coach na olakisa koma ndeni bacréaka chance ozomona
na makambo nyonso to oyo moto alingi azala nango aza na chance abona yebi koma ndeni okocrée chance na makambo nyonso to et puis bato mosusu babotamaka na chance wana ezowuta ntango mosusu na nani na baparent na ye na baeffort na bagraine oyo baparent na ye basalaki na bapositivité baénergie malamu parce que na kati ya schéma corporel na yo na baparent na mpe baza na kati parce que boza na même sang ozomona soki mpe bango basala banégativité na kati ya famille yo mpe oza na même sang wana ozomona koparticipe mpe na kati ya karma ozomona na kati ya karma wana omona mpe ke makambo ezomarche te nde babenga balien mais balien nyonso to te nde ezalaka mabe toza na balien oyo ezali positif na balien ezali négatif mais tomonaka mingi ntango mosusu na l'église bani bapaza okata balien mais balien nyonso te nde ezalaka ya mabe balien ya malamu mpe ezali tel ke tomona bato mosusu papa na bango abeta bale makasi ye mpe azobeta bale makasi o papa bana grand joueur ye mpe grand joueur alors yemba makasi omona ye mpe aza mais oui eza lien chance na bango yango wana ozomona sikoyo omona baotinda bato bokataka balie mais sikoyo aza kati yawo ozomona c'est-à-dire ase déconnecté na nini na énergie wana ozomona alors balie nyonso tute nde ezali oyo motu akoki kokata ozomona mais nde nauti oloba wana kaka chance soki motu azomanke bachance ye mo azomonaki azomanke chance bacréa yango mpe chance moto akobotama mpe na chance akobebisanga partie ya conscience oyo aza na yango abebisi bachance na ye azalaki na chance bandomona mamoni bandotambola malamu ye moko adétruire yango par rapport ya conscience ayebi na ye te mais bacausalité ezali loi bacause créé na ye mo baaction makambo azosala ye mo asali adétruire même chance na ye ozomona bato akomi koyina ye banini tout ça tomona baautorité ebele kola aza na kati ya conscience omonaki bato ndo osepele bato ndo olingi me bato akomi koyina ye makasi loko aza na conscience azalaki chance moko azali na chance ndako mokonzi mais ye mo abandi kodétruire yango par rapport ya conscience na ye alors bato akomi koyina eta bato akomi koyina ye bakomi na malchance so atambola ata ye moko boye oyebi sor na ye nde nini ekozala baautorité ebele baza ndenge yana mpe bato ebele baza bongo ozomona aomona deja ke bato akobambanga maba mais mpo moto aza na chante oyebi autorité mosusu akozala meme andotambola ne makolo mpe donc moto akotouche aza te même na veilo bandotambola tomona meme ata bablanc mosusu bazalaka bon mais na kati ya afrique ya tellement bato baza basé trop na kati ya conscience omonaki baréalité bongo esalama wana eza moto adétruire chance ne mais chance normalement moto akoki kocréer yango soki azomonaki aza na chance te sikoyo kocréer chance moto akocréer chance ndenge eloko déjà olobi bien soki moto abebisi chance na ye par rapport ya bacausalité na ye makambo asala edétruire chance mais sikoyo mpona kozongisa ou bien kocréer chance so obotama yango te fo moto asala ndenge fo recourir kaka na bino to de moi-même boye nde navandi boye nakozongisa par rapport nazongisa yango ndenge nini mais ozongoma yo oza na difficulté wana parce que oza na connaissance wana te moto aza na connaissance wana nde azali nie placé mpona koyede yo ozomona parce que ndo monaka mutu na moto aza na mosala na ye eza journaliste bacordonnier bazali soki kaka wana ekatani fo kende koluka ye mpona kambelo lipapa bani tusa donc ezaka ndenge wana ozomona dans rôle ya bacoach mental eza yango wana ozomona moto azoremarke ke aza ndenge wana soki akutani na coach mental akoyede ozomona akoyede teke ngai nde nazwi chance moko boye nabombi yango so na ndako na ngai nazwi napesi yo te parce que moto nyonso afonctionna ndenge ezali lwa ngai nakoexplike yo nde bateknike nini okoki kosala mpona osala nini akimile babone fortune wana ozomona ngai nakopesi yo te oke moto kwake naa na bachance moko na kati ya ndako na ngai so nazwi bo napesi yo nde bato mosusu bayebisaka non bato bakanisaka bongo mais ngai nakolakisa yo nde bateknike nde être humain azali koma nde nini moto okoki kocrée chance ozomona olakisi ke esala bo mpona ocrée ba bonne fortune babengaka chance alors bali koatire bachance wana mais eza bato mosusu mpe baremarka makambo wana me babanga kopusana pembeni na bino peut-être mpona ba spiritualité na bino mosusu azobanga biso na koti kuna baosenganga boye ekozonga boye donc bato ebele bayebi ke bino oza na kisi azobanga soki aye akobenya liboma akosala ni sikoyo il faut korassure bato ke so epa na yo akozala na problème te bon wana normalement ezalaka ignorance
ezali ignorance bato ebele bayebi ndenge wana vis-à-vis ke bato basala ndenge wana bangamane bandi depuis kala banda ntango bamissionnaire bayaki kocolonize biso wana Congo nde bayaki na politike wana politique yani ezalaki politique ya kolalisa bacongolais pongi moni lelo congolais so olobi ata mo science ayebi yango bilakisa eloko ezali négative alors ke mondele aza koévolue nde na science ata nde bato baotala biso boye na mokili nyonso elo oningisali makambo ezali science ozomona mondele alukaki moyen kosalaki congolais biso banoir tozala faible c'est pour cela nde adiabolisa makambo kosalaki nani biso banoir to se développer ozomona nde mona etikala siko bongo na matale na biso tokoma omonaki te ntango balobi makambo ya ndenge bongo ngelakisaki te akokoma kosala bo déjà moto ata dango deya na mentale na ye eza makambo ezali négative te ozomona na kala kutu na kala ava bamissionnaire baya baancetre na biso bakoko na biso bande kovivre bongo omonaki baculture wana mingi omonaki bawest africain baa na culture wana ata ndambo ti lelo bagarda yango etikala bongo omona na chaque famille bazalaka na bamaître spirituel na bango mais lelo na biso awa na Congo makambo wana nyonso culture oui tobungisa yango même kindoki wana tolobaka kindoki est ce que na bato balakisa biso kindoki wana est ce que bayeba expliquer kindoki yango bien rien ozomona le contraire soko otali mpe bien bato balobela mingi kindoki wana bango bazala no na sorcellerie conscient ozomona elonga na orevele bacongolais fo bayeba bato bazala na l'église mingi nayebi te makambo wana bato bapopilize yango mingi ezali na baeglise bato balobaka bongo bango baza na sorcellerie inconscient bato bele bayebaka te za na sorcellerie conscient parce que azomiyeba te makambo azoba so tuni meme ata kindoki yana décortique kindoki yana sorcellerie yana ayebi meme pas parce que ye moko sotali comportement na omona ye moko aza na kati ya kindoki yana oyo moko azoloba parce que kindoki ezali na baforme ebele ozomona bato bayebi kaka kindoki ezali nini kopumbwe na motu meme baaction ozomona baaction moto osala bacomportement ya basorcier ezali oke moto ozosala oyebi tokosala comportement bandoki même na pensée être humain aza na bapouvoir na kati na ye ozomona eloko bato ebele bayebaka te nde yango wana moto mosusu omona même na passé mo aza sorcellerie conscient mais azoyeba te so tuna est ce que batuna bango baexplique balobaka kindoki akanga moto asala mais bango moko omona ke baza na kati ya bacomportement wana omona bango ngaso na bina explique omona bato wana balobelaka sorcellerie yana kuta bango bacomportement wana totala nango omona ke nani mokambi moko boya po tolobaka bakambi moko bo bakambaka bato na kati ya Congo omona bango telke baviolaka basi ozomona azoviole mwasi mais eza déjà sorcellerie déjà eza conscience à part oloba nini oyo sotali bandimi lokola basukaka bakomo oloba nini o te wana eza ete biso tolanda ete biso tolanda kaka soki parole banini tout ça bona mais comment motu aveugle akoki koencadrer aveugle mosusu alakisa ye nzela eza impossible parce que ye moko nono ayebi te ozomona parce que esprit osalami esprit badémon basalaka wapi bato bamozoka badémon na libanda badémon na biso toza barecepteur comportement baacte nyonso biso tosalaka eutaka parti ya mentale na biso ezali na bacomportement bafréquence na elobaki eza bamonde donc bacomportement mosusu osala oso moto atali boyebi mama oza comportement badémon tel ke moto oki oviole ezali osala comportement badémon moto ozoyiba moto ozowelela avidité bango bawelelaka bambongo balokoso bambongo eza avidité ezali monde mobimba ya badémon baza na bacomportement bongo bango tellement enseignement bango balakisa bango badémon na libanda bandoki na libanda baobosanake mental na biso toza diminutif ya univers ozo comprendre moni mokili nde eza moto aza mokili ya moke bamakambo nyonso omonaka baesprit nyonso bavivaka na kati ya moto soki nano ozwi éveil te alors bango babanda manipule yo ozomona baotinda meme yiba yo ozoyeba te oyibi mais ntango oyibi bo ata te eza kosala rien badémon bazomanipule ozomona c'est ça obake te na kati ya mboka na biso bato baza moke oyo bayebi spiritualité tolobela spiritualité makambo mingi moto osali nao toyebi yango bien te faut bato basala baeffort ozomona bayekola molimo très bien ozomona
c'est quand on va bien on a chance na biso na lina le par rapport au moto avanti azape na chance de ba que kobota na chance kobota mais ça auto sala ma mususu ezosimba te peut-être au sein d'un peu mal démonté aux aguets de melo chance mais au sein de l'eau moi besoin moi qui m'a besoin de stimbater d'être au blocage si qu'on pèse on voit la chance des années il faut raison à ce pas bino ou bien il faut prier en être au monde à l'église il faut prier ma case pour chance na yo et bima ma rappelle ici pour prier ma case c'est un problème pour prier ma case c'est mon tarot qui n'est pas prier ma case oui ils ont une manifestation mais d'abord nzambe azali loi moni biso nde tozwaka boye moni biso nde tozwaka boye nde tozwaka boye toza na baloi na biso mpe tozomona est ce que yo kokokende koprie mais entre temps oyebi no meme ata loi ya mboka na biso nde nini eza te epuis obimi na oboye osali nini ozwi bango bambi moto moto azoki ozwi mbeli otuli moto ozofini moto me bandokanga ote nde problème ezalaka epana somoni nzambe bato akende kosambela no bato bayebana bango nzambe te ozomona nzambe ezalaka question ya kofanda kofukama boye kosambela nde eza méditation ozomona mais problème eza nini problème ezalaka koyeba nzambe wana d'abord koyeba loi parce que loi na soko yebi yango ndo bando créer ko chance na yo zomona sko mutu tonga yebi ne loi te yake na sabila sami tonga bimi boy ayibi mo sende zomona la causalité zali yo mo bando créer ça no bebisa tiko ndingi na bando yiba bando sabilo mo ok zali ba ko yiba na bezali ta ba manifestation ya ba esprit négatif ndi bazotinda ozomona bazoya na ba pensée bani tout ça ça la boy ça maman ça la négative wana yo moko bandi ko détruire chance na yo mais ezali soki mutu ayebi nani ayebi ba fonctionnement ya ba esprit ni ba fonctionnaka ayebi ba loi ni ba principe ako banda ko la kisao mais ça te il faut kaka yite mais soki on do yebi nete il faut y asali ala kisayo. Ok, c'est ça. Merci beaucoup na Malim Nabiso Malim Gege Motepela. Na linga loba o perception loba na suka et puis c'est numéro na pour la bateau ba posa na yo pour contacter par rapport à coaching mental les coach bon il loba na suka puis au PC numéro na ba mbote pour tout c'est numéro na mesali plus 243 89 920 3700 plus 243 89 920 3700 donc numéro na moi on peut se contacter nous avons besoin de coaching vous allez spirituel alors pour soutenir bon mbote na ngana pesa na yomoko boso je te merci numéro ya minga lelo na émission na yo puis na pesi batunyo surtout bazuita ya kolanda biso na moment nyonso bakotala biso na pesi bango bamercie bele na pesi bato nyonso baza na kati ya plateau awa bambote bele na pesi DJ Sela Mbote Elton na pesi Aristote Maeta Margelo Kashama Papa Issa Mongo Papa Mala Ibrahim Ochubi Papa Youssouf et puis bato nyonso bayebi coach mental na pesi bino nyonso to bambote. Ok, merci coach mental Malim Gege bande connait so bolandi biso boyoki bino moko ndenge Malim na biso a expliquer bino par rapport à chance donc ba o baza peut se contacter na c'est pas que vraiment mingi ko présenter bino émission ils ont ngande ko bino Natacha Ego na bi autrement dit Shannon na na pesi mbote na ba one so balanda ki biso na partout na ba mboka nyonso bisika bozali ti na ba États-Unis kuna misika na pesi no vraiment ba mbote na bo santé ko pesi mbote ya na ndeko na ngai Mika Mondele na pesi mbote makasi na coach mental na pesi mbote na pesi mbote sous Neton molobeli na pesi mbote makasi na pesi bandeko na ngai nyonso nazaki na bango na plateau ya mbote na pesi cameraman na osé un temps cameraman en solo na pesi mbote makasi mbote vraiment to se retrouver prochainement na invité Moussousou bye.